Singa maël mingi côté scénario parce que Bobo à l'époque, ton président Bobo Ando commenté un cordon. Je Matondo que j'appelle Nicolo 4 fois asthma. Vous avez un groupe T. Merci Paris, Angola, France, Belgique, Canada, Amérique, partout dans le monde, Obolandaka, Congo, Suisse. Chaîne Abino Obolinga Makas. Vous s'abonnez toujours na Congo Suisse pour vous avoir nouvelles, nouveautés na katia Congo Suisse. Bambote belé na président nga Maître John. Motema ya mama Micheline, mobali ya mbinga otali mobali okumisi nzambe. Bambote belé sikezwami yo. Na ba recherche ka ndeto zalaka nango boyebi na Congo Suisse to lukela bino ba information. Vraiment tozana invité moko to yambi na plateau na biso. Artiste comédien. Ayebani vraiment à salape ba evroné belé ezali oboyebi na kombo ya fa. Donc lelo to découvrir fa. Ba parcours na ye ezali belé mais a outsipe azalaki pas gérer matondo mais lelo na yebité asali groupe ya ye moko. Asali groupe ya ye moko lelo to yamba to découvrir biso non ensemble. Maître John, Bambote Belé, boss Nangai, Motema Maman Micheline. Donc, les autres ont découvert artiste, comédien, na combo ya fa. Bonjour, artiste. Bonjour, junior de la presse. Comment santé? Ouais, santé qui mène Angola Nzambe. Merci na bayo tout balandi biso na Congo Suisse. Merci na ba abonné tout ya Congo Suisse. Merci na ba fanatique Nangai. Merci na assistance ya Gelor Cizodor. Merci l'assistance Nayo. Merci à Maître John Timao, Mbala Maman Micheline. Donc voilà, merci à Bayoto Azuton la Nanga sur le poste de téléviseur na bango. Merci à l'abonné à moi trop, fa l'artiste noir yeyo. Autrement appelé fa le noir 3 fois maestro. Bah question yeyo ba réponse yangai. Merci. Merci artiste na moni confinement toujours parler besoin mon na té donc bo respecter pina mibe kwa mboka ko. Bah oui la loi est dire mais c'est la loi, il faut respecter l'état congolais parce que ba konzambo on a biso ba tous en confinement tous c'est confiné na ba palais et ba activité ni osomo mikolo et ça les bien parce que tout ça toujours qu'on se confiner mais à part ça nzamba ba terne biso matembele mon na tolia mama ya 50 francs to mon na to mais là donc tous à moi l'aise moi pongi courant pays qui n'ont pas mikolo mais reste na chef de l'état donc voilà. Merci artiste Nabiso Binomo Bomoni azana ba confirmant toujours palais pour ona et salemi monde entier ezaka na Congo te mais eza vraiment monde entier artiste tolingi to iba moi parcours ya histoire na yo pour eza na batu ba yebi yo eza pe na ba misusu lelo nde ba découvrir yo pour yebi monde ya média ezala bongo ba misusu ba koti lelo ba misusu ba kota déjà ba yebi pe ba yebi te ba rolinga ba découvrir artiste comédien na kombo ya fa. Bah en fait, merci pour la question Tuninga. Fallait noir wazalelo, fallait noir bandit théâtre kala bandit théâtre leloté. Et caméraman zonga penon bimako vraiment quoi, zonga penati na se ba ba binga te bazona don yo monanga. Fallait noir bandit théâtre sikoté, fallait noir bandit théâtre moi kala. Nana ba 10 à 11 12 ans d'expérience dans banda théâtre. C'est dire na mbiaka quoi. Pour d'ailleurs boti moi comme si 10 ans c'est comme dans mature malgré qu'on livre vraiment mais a commis vraiment mature que non oh non ça les mabe oh non ça les malade oh papa lingaraté oh papa lingaka en 10 ans d'expérience à carrière nanga na banda maboki nanga na groupe les étoiles de Bobo na pesi président Bobo Mano Kambote place à Ali les formateurs de tous les formateurs muto appelle ça un espace na ba théâtre lelo muto appelle ça un sentiment aux à moi star na TV les président Bobo Monoka on t'a formé ngayoana na ya les étoiles na yebaki théâtre té mais ayambaki nga akia ouvert ndé papa ayamba bana nyoso na papa sanga pese ba espace na joie qui na ba pièce les étoiles de Bobo après 4 ans na yo longwa kolongwa na yo longwa pas Bobo na ye ko vana na palais ko vana na palais ba masaka nde to sangana ba travail ba palais to travailler na biso malé pour il y avait un certain moment to yako kamana ba masamo boye ba bana lemba ba yams ba dav
baya bazaki mo belé bada baya bazaki mo vraiment belé toujours qui peut ton Kimba te ozonga suna ba parler ndé après wana après 2 ou 3 ans encore na yo kende siko et pas Jerry Matondo que j'appelle Nicolas 4 fois asma mo pila na bango tout Jerry Matondo ndé mutazo espace ya ko pesa ngali susu maele mingi vraiment côté scénario. Donc il y a muta peso maele mingi koleka président Bobo. Bien pesa nga maele mingi côté scénario parce que Bobo à l'époque ton président Bobo ando comme scénario biso tonoza pembe na été. Azaki entouré na bato bazaki sélectionné na batana. Siko mutu onga na courtoyer mingi tango comme scénario na ye fale noir azawana masalanga 19 mobutu azawana masalanga Stallone Cobra azawana Aoula azawana Chacha azawana c'est tout courtoyer scénario comprendre mais à l'époque na comprendre vraiment les le quoi et pas président Bobo Bambo Tebele président la place chez Amio donc et pas président Bobo Erozalaki aux années on a niveau ya comme na donc classe ya C par rapport place ba travailler ba émission ba travail bino bando komate so comme pas gérer Matondo aux grâce wana siko ya comme siko na niveau qui était ba te plat ba travailler pour ça wana kasi on a ambitieux la formation on a joué ba Bobo ton na pas gérer capacité nanga yango memanga ba président Jerry Matondo comme on a confiance dans quelque chose comme scénario faza wana ba débattre président to kenango boy ato sa la formation on a autant les étoiles de Bobo ndé na yaki nango wana pour ça na qui formé je ne pense pas nanga za maila comme ta scénario nango comme mikolo à comprendre ndé to va dans les stars de Jerry tout ça biso bien à l'aise ba petit muso be ki na ba simana biso ba avez espace à comprendre ndé siko biso bi non le roi ba na ba simana biso to coller to bi non père et comme ce qu'on tombe sur tracer carrière na biso quand Dieu pose atteindre que l'on pas président Duchesse créer qui les stars de gérer quand Dieu ba Stallone ba longo ba créer les amis de Stallone ba qui encore ba oui le longo ba qui Zonzing des stars fallait noir pas longo a créer F génération ba ça la Congo art donc voilà c'est un peu ça donc les loneto lobela artiste bozomona a komina fa génération F génération c'est-à-dire nous sommes qui nous coordonnons OK ba nako ba notanga ba Fali ba Fabrigas de yobi F bon F on est 5 musique te to yebi na biso yo ka côté théâtre ça fallait à côté musique on comprendre les cap de King et na côté musique mais maintenant est-ce que ba tout ba F ngam coordonner ba F génération monde théâtre c'est génération F moye génération F wana et la génération mon boy et que bakisate que l'ongolate mais que jouer plus où est la réalité que l'accent na batu que non tout ça ram ça la biso nyonso comme maelo tout ça qui ba pas président na biso wana quand on peut biso to s'exercer to pesa ba le que ba na sima na biso quoi donc c'est un peu ça merci artiste Fa alobi na ministre azana groupe yaye moko Fa excusez biso vraiment to lingi to yeba poto solo la vraiment poto yeba et pas président Bobo et loko nini et pour ça qui yo olongwa bonne question d'un eza question puisque oko ça et pas Bobo eza na batu musu ba camarade musu tilelo pe bazali obobanda na bango tilelo pe baza ouais ba siko bango batikala pourquoi yo préfère olongwa bisolo moko na vie mutamta na vision na on comprend déjà on a vu dans nos pensées que un jour faut na star na fin chez biso na parler pas peur na ngana mère na ngana un jour nga il faut na la star donc aux la star na nga faut na la statuer place mon côté pour na la star na goza na sima moto mais pino et za na tamo e comme esenga na longo na kende ko bakisa mayele likola mayele na nango à la place na kende ko bakisa mayele wana ezana tamo na longo wana na kende siko ko lakisa batu iloko oyo deux papa wana ba pesinga na ba kwetinga na mutu na présenter on a mis ça batu à comprendre bana abonné non sur Congo Suisse ceux qui te comprendre bien et lobeli ya président Fa pour na ministre za président azo gérer pe na président te na cordon oza cordon na président te merci quand nga lobi za cordon azana bato bazana simanaye nga lobi ke ye ceux qui to landi et lobeli na bien alobi boé na bina na biboé na cordon et puis ba na simana ba collaborateur na zana ba artiste te ba collaborateur na parce que tout travailler ensemble.
Merci. Binomo Bozolanda ndenge aza vraiment clair. Soki totali départ nae et pas ya président Bobo tiko comme pas gérer eza alinga kaka tracé pour un jour abando passer que yep il faut azalaka ka leader. Suko abandeka ko leka. Leader te. D'accord, pour tout le monde na benga ma leader te. Ne mutunyo so benga ma po sala makambu na misa bato. Comprendre. Ba leader basé belé. Ba leader basé belé. Oko tangela même 3 leaders oyebi. Oh basé belé. Net. Basé biso na tanga misa to belé ba bleu ninga linga. Ça va tangela 10 kas. Ah 10 basé belé papa. Te bako linga, moninga bon ça va 5 parce que oh non so bako tanga te ezate ke ayebi yo mais tel mezangonga ezape mission moya tanga nyoso ezate mais to 5 ka 5. Belé ba président Lombe, président Masumu, président Galoufa, président Mouyombe Gauche, ma présidente Marie-Hélène, 5 déjà qui est encore président Poudre de Chasse, Nani Moussoussou, président Massebe, président qui est encore notre président, attends c'est là, comme il y avait un biso na digital comme président Kadiombo, président V12, est-ce que lui manque 10 président Bobo Manoka, voilà. Merci boyo ki atangi mais otangi président Jéridin. Seni. Otangi était pour yo leki yo. Na président Jéri Matondo. Fa omoni esala nga bien so na so na yo pose la claire. Mais ça mutu mo wa boya yo yebi. Afsa boy nga grave tin. Asuni ra ton boy nga essayer l'autre. Essayer l'autre so boy nga bon. Yo na nzambe na ye ponga na vana tena calculer na boya mutu. Ngano sa musana nga emo na misa batu ba gero so do ba yebi. Batika lo mona tegelo na butu bo tumbola nga vraiment. Tako tu mutu bona nga tumbai oh rien. Na sala musana nga bien. Otu ndeka gero so do. Azab nga na ko ba azab mutu mo boy. Na mo ne partenaire mo boy. Encourageant chaque jour sur la poster dans Facebook. Et moi tout le monde artiste ça va. Courage pendant m'boy que liboso. So blo rabonde ça là parce que yo sommes faire na yo boy nga esa tenga no sa eloko bona na misa bat no tara encouragement parce que ti yo boy nga wana tango boy nga no zo courage te force au ça sur comme susu. Otika ka sima. Mais artiste fa nako okotangela 3 bactères au travail bango et pas gérer matondo bazala ba massa na yo o nga na yeba ka ona bango bo banda ko fandi sika moko ko tambole sika moko ko marcher sika moko 3 kara 3 ah ba so massa na ngai bango so ba massa bango tu ba ya bango tu ba massa na nga donc oza ba massa to boite même biso na Congo Suisse to yebi biso normal tout ça biso nyoso. Mais fa un mot banda oya kukuta na ngabo bando ya kana ba quelques personnes. Nani? Mais yo ebi bango. Banani. Ba massa na bozala pe ne pas gérer matondo okobenga penga Junior oza pito kutana bona epi na kuti bino wana. Tuzaka biso nyoso so na boy na selibo so na boy na selibo so na boy na selibo. Kanda ndo mona na mutu ngoro utanga kumone ona kanda ndo mona ba mususu kanda ndo biso tuzo yeso memoral. Même yo mutu ndo bengsanga na tokuta na bangosi ngai ba bango na sima na yo banani ba massa na yo obo uta ba pa gérer mato oye ba ke info mema na répertoire gérer matondo na bema ko to ya ko tala o ya ko beta tour mais si ko zonga na biso to zonga 4 personnes non 4 personnes na bosani kala na bosani webi artiste Arsenal Moengo na bien azana artiste oui aza artiste natangi pe ko moni artiste aza master na ode ngana master ngana ba collègue musala aza collègue na ode ay collègue quoi tu travailles pas gérer matondo parce que ba service tozo ça va blo mo boy bon be ba ki na époque mo ba ça va blo na bango voilà mais ba série mo boyo bando boya gérer matondo ero longo bando ko boya gérer matondo naza na ba image wana la solo oui okotela ngata moko après l'émission nako tango te mais nako yebisa ke tango émission sina nako l'action bo rappeler na mutu nako bossa na boya wapi on père kolongwa na bino et pas gérer matondo
pour ça la mouvement na yo oboya ka Jerry Matondo un père na robo etin omoni baloba l'incapacité condamnable na autant nga ba coupe belé mais on tape singa charge de jouer rôle principal c'est Jerry Matondo na oza l'ingratitude est condamnable parce que on a sikoyo et à travers Jerry Matondo à comprendre parce que dernier groupe on a joué na oza les stars de Jerry et on te ramener nga les sous na pincho na commune on sur na ba milieu artistique na milieu nzonzi batu ba bifa batu ba mona fa artistement poli respect c'est grâce à Jerry Matondo donc bon on a bino kaka tellement bobongisi na président Jerry Matondo soso mobile bambote belé ce que zwami yo tellement bobongisi yango orange maloba tozalaka bien tozalaka biso ka bien oza sisio nga na benction émission deuxième émission na oyamba yo na ya na image wana et ça nga bien soso na image wana réponse ezala image ne mona nga na kangi munoko ke asaka nde boye so na sala yango nzamba parce que na sala yango te nzambe beka mute mais sanga beso bola singa image na kanisi ke oloba ke soki na sala yango na s'excuser ba s'excuser lo sali yanga sina lobi soko moni yango découvrir que ça yo oko s'excuser je ne te beta masolo F génération ça bien quoi ba senga pardon le gambo salaire on a besoin mbata je ne excuse nga solo mona sana nga tena senga na pardon nga za clair nga na za clair na lobi boy soko découvrir image na ezaki yo mutoloba ka bongo oko s'excuser devant président Jerry Matondo non so na moni yango so na moni image on comme ça na oyeba comment tout ça va faire merci bana poto mokili mobimba boyebi kaka ndenge tozalaka nde bolela chaîne na bino Maître John bambote belé otolambi artiste comédien fa F génération lisolo tokoti sikoya F génération banda au fungoli F génération au sali déjà combien de mois combien des années na F génération F génération c'est dans 2 ans d'expérience F génération ils ont déjà 2 ans d'expérience oui 2 ans ouais 2 ans d'expérience sali 2 ans na 2 ans na beau travail déjà combien de films belé bakena ou alors nous ba mon écriture à F génération bakena pas meilleur ba solution ba mon écriture à F génération nengana tika pe écriture mo malgré ngaina Maître John esenga na zela ti lope na zela ka Maître John bando bana zela ngayo na zela kaka fa pe na check écriture mo awa na chape écriture na Congo Bravo na chape écriture na ba chaîne zemo belo na cheda be écriture. Merci Maître John Aleli qui a tapé écriture na Congo Suisse. La réalité avant ya Congo Suisse ba sera avant yo ya ba sera ba Eric Monstre mamna beto dani vena biso et John Timo et on a maman Micheline avant yo ya Congo Suisse jour na ko sa émission na plateau na bino na Kasavubu na veni Chikapa yango temps ouais yango en diagonale bureau président Lombe voilà comprendre ba série on a venanga papi nani papi le Congo asakaka superviseur ya papi le Congo na habité quoi mon ba série on a mo que yebi oui yebi o zape na vi ndevia proposanga tefa o comme film na chaîne abiso tilo versanga zila to banda tilelo voilà bon vers yo qui peut-être elle sera pour azo calculer yebi que film senga il faut et par la mesa là vena zo just ma patron aza patron mais aza pena ba makamba o sala peut-être yo ko boule ki abwa ki sa mais abwa ki sa te em sou calcul na yo ezali vers patron to ça na biso surtout solibe to sala mais la génération na ninga ba kinawa sur biso TV déjà bientôt non c'est là ba sanga accord to bunda to saka musala ba soutien na bino tourne et pesanga sous force vraiment là sikoyo après ba confinement na yebi ke ba travail ko zonga pe après ba confinement to kozela eloko nini ya sika na ba chaîne ba en fait mambo za bloka sika ya trop to za nilo na sika rien bo sika ko bomona donc minso eloko mona on te bongisa mi po me ba misien me ba na bazana ba blo mo bo ezana ba studio ba ngana yebiso lo moko mon artiste à travailler à chaque jour. Artiste à travailler à chaque jour. Artiste à Zaramakambou chaque jour. On comprend? On a comme un scénario chaque jour.
ceux qui mambo non sala et c'est que nous avons filmé oh non cha c'est que nous avons oh non cha donc c'est un peu ça. Merci Banapoto Boebi artiste fa à se présenter place à Outa, place à Tambolina, place à Zali, Lelo Azana F Génération Oeza Yemokonde Aza coordinateur na groupe wana. Ebele ya batu soki bolingi bozoye Azane facile. Ye téléphone na ye secrétaire ya mbarate na nité zalaka ye moko akopesa numéro na ye ou azana posa asa la film asa lela ye akomela asa nini aza vraiment disponible n'est-ce pas fa mais on a barona mon théâtre comment chroniqueur otika olobi bien bandela na ba mon théâtre otika na groupe ni oh ozana na groupe te bon yo mutozo informer na habité ah OK bon c'est pas grave le gars va souvent chercher un cop de théâtre za cop oh mais tu ozonga shinga yo zonga shingai na caméra nanga na trépied nanga na micro nanga ce tournage nanga sikoyo no ke défaté ko doit na bimisa yanga c'est que cop le gars bino ozaka ngo cop te yambu perdre pour place oyo wana kotinga shinga na futela wana ti na futa muke gera sizodora ebi artiste fa alobaka ebele boyebi maretu mikolo na ebite soka comme musande lo batro mikolo na ebite soki akomo sambela pour lelo pina nde na yebele na lelo na mo pina différence ezali l'église na biso fa église na bino ezanga na kombo église na biso pasteur ça ngaba pesa kombo église bele asali bandimba ko mebele merci alobi bandimba ko mebele bambote bele sika nyonso ezwami bino na bite fa eza na moi message moko ko la scène na batu nyonso balandaka Congo Suisse pour na information ya ba ya cop non sala po yo benga cop ya cop non sala bah OK merci ba fanatique nyonso ba bonne nyonso FGN ya fa l'artiste fa le noir ba bonne nyonso ya Congo Suisse dans sa musala numéro nangeza plus 243 89 98 53 959 plus 243 89 98 53 959 benganga ozwanga moko compte Facebook nangeza Fabrice Iba eza compte Facebook nangai donc na habité ba yo tu ba lukanga ba benganga ba ozwanga non sa musala Nzambe moi ebi ndenge ni okumbla biso bi voilà on est ensemble là bino mingi merci à toi Gérard Sizodor merci à toi Tendros Dibinga merci à toi Gisèle Kanzeu 001 code États-Unis quoi c'est-à-dire Gisèle Kanzeu makambo Chancel TV bozé à 4 vraiment tout ça musala mon vieux gingo bila j'ai tout chikala et puis tout va la fa le noir nazawana wa bino no sabino juste musala bo c'est plein la cop no pe sabino ba éloge ba remarque na bino yango sala biso tokola donc c'est un peu ça merci artiste fa message mongo ya suke kotia na ebité na ko tuna ah bino ko sara message kotia mo créer message na yo tuna kaka na l'action tenga l'action na téléphone tout temps merci artiste fa aux mariés ou bien aux célibataires na marié tout le monde alliance dans le beau on peut message soit normal et bébé ça ou ça pas alliance là c'est rabotin donc ça n'a pas bague là tu n'as pas donc artiste fa aza marié aza cheye aza onyo so aza na posa ba film ba nini akomaka yemoko aza na équipe complet aza na ba matériel ya yemoko ndenge ya lobby ceux qui besoin na posa na ye apesi numéro na ye bo contacter mais bo s'abonner beaucoup plus na Congo Suisse chaîne na bino oyo bolingaka mingi oyo ememelaka bino ba information nyonso ya kitoko Maître John bambote belé sike zwami yo Maman Micheline tolela mingi mama ya bana belé. Donc, Oeza Chenabino, Bambote Belé, tout le monde à la prochaine. Merci.